Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Baby Donja, Alélie, Asiliki en plein live na TikTok. Na koyika nango na pokwa oyo. Na mondinga azotomboka, azolela, azosilika. Donc, sentiment mon mélancolique. Pona nini, pona vidéo. Il paraît que, bon, il paraît que, a publié qui vidéo mon roboé, nandembo afali ya Mayday. Sikoyo, bakimbangiste batomboki yaza ser en Christ ndena koki kotia kosala mwa délire na ye moko na nzembo afali et tout ezalaka te azokisa papa soni azokisa kimbangiste soni et tout nda ye wana kolobela banga lobi nga naza star monene na vivaka mpona bakimbangiste te kimbangiste nini oyo asapesanga deja mbongo biya poto to Dubai to wapi so na otambola eza mpona bafani na ngai est-ce que so na kimbangiste na kosamo ba délire na nga tant que star nde wana ye ko comprendre ke nzoka ezaka interdit kotia perruque baninyo bakabelo ba naturel na mutu donc yango monaka atiaka esusi te akomaka na bafula akomaka boye donc bakimbangiste bazotombokela baby na minute oyo baby aza na kamba nayebi te bon nasambela na kimbangiste te nayebi te bapratique na bango kuna ezaka ndenge nini me naoki yango mpe mpasi nazwalanga bino temps ebele te mapesi nga mpe mawa me conseil ka mona opesa ezala baby ezala babona Nella NG officiel eza ke conditionner vie na yo te mpona bato balobaka kaka bato periode ya Yesu masiya bazalaki koloba nga aza nanga kimbangiste te ngai na biliva na Jésus Christ de Nazareth ntango naozwa exemple ya Yesu masiya Yesu misu bandima te azalaki mwana nzambe même ti lelo bato misu bandima te akufa si comme so bien ka prophète donc soki ozovivre mpona bato c'est que oza na personnalité te c'est que oza na personnalité te tu n'as aucune personnalité quand tu vis pour toi-même ne vis pas pour ton père pour ta mère pour les sœurs de l'église yango nde esalaka bato mosusu ko bazokufa lokola basoso bangulu parce que likolo ya bato osala hypocrisie vivre vie na yo mpona yo moko nasepeli mpo ntango mpe bazalaki na live wana bato mosusu mpe baza mpe bakimbangiste basepeli mpe na acte wana te bato mosusu bakimbangiste balobaki wana epesaki mwa débat entre bango na bango moto epelika na live wana malheureusement live yango esilaki te baby charge esilaki akataki mabia ozonga lobi ce qui fait que suite à live oyo naoyela bino yango lobi mais eza na à travers papa mombo je crois faut bolanda live ou bien mpona suka nango nde papa moko abandi koexplike ke non na kimbangiste soki oza deja kuna ezalaka na vie privée te vie privée te kasi tambola bolumbu ti po bolumbu na biso ezalaka tobombaka na bilamba soki oza nango su te tambola bolumbu nzoka soki oza mondima kimbangiste oza so na vie privée te bandimi mosusu ya kimbangiste baza na droit ya kocontrole mpe koloba kotia mpe maloba likolo ya vie na yo nde bongo papa na alobi na suka video oyo alingi ayoka maloba wana akontrole yango na suka nde nga mpe nalingi natuna bato ya kimbangiste est ce que eza vraiment bongo ezaka ya solo ki soki oza kimbangiste oza so na vie privée te okomi star na bato bazalaka kimbangiste bazalaka bastar mpo soki ozala kimbangiste oza so na vie privée te est-ce que eza esolo bokomela nga na bacommentaire papa na moto alobi ke eza bongo na kimbangiste
Donc pasi nyonso oyo bebe azomona eza place ya sambelaka nde baopesa pasi wana. Mais quand nde na ote koloba ke soki olingo vivre bien kovivre mpona bato te mpo bato balobaka kaka kozala malheureux. Nalobelaka toujours bato ke kosala te ke esengo na yo eutaka na maboko ya bato. Mama okozala déçu. Esengo na yo fe eutaka na yo moko mpe na nzambe na parce que moto apesaka esengo eza nzambe. Eza nzambe. Tolanda bebi bolanda na bato bazalaki ne mpe na live nde balobi nga mpe na olanda na bino me na ozonga na suka video mpona ya oconclure mokili bato balobaka kaka yango wana be bazosouffrir mpo aza kaka balobaki basalaki bato nde bafingaka biso aka nde na osala mpe video bato mosusu bakoya kaka kofinga nga na commentaire me na se na nga bango mpe lote bafingi na bango kaka bato bafinga na bango kaka. Abonnez-vous chez Nella NG officiel. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Tu as besoin d'une publicité, d'une promotion, de coaching sur ta chaîne YouTube, comment monétiser. Sens-toi à l'aise, contacte-moi avec ces numéros, on vous fera un très bon travail. Suivez baby, Tokuten Nasuka poto conclure. Bolanda. Par la foi. Na nyonso batika na bakassette na mabonde kitoko eza pete yango nde elemisa kosambela po bino bokomante ke je suis comme ça j'assume lokanga mino buntisaka papa bino bobunisaka ete yaya bongo bino bolo banga na bunisaka papa bamede na bakati ya batiktok na bino ekosala nini mpo na fuyaki mpe biloko na bino avanda bloke bino bamosusu nakuti bino na bamede yaki koluka nini mpo bino bobunisaka papa te mede yaki koluka nini na kati ya batiktok na bino famille mede yaki kosala nini na kati ya batiktok na bino jojo yaki koluka nini na kati ya batiktok na bino mpo bino bobunisa papa te nini na kati ya batiktok na bino arrêtez avec vos lignes quoi hein oh non non attendez ba français balobaka wesh arrêtez avec vos délires arrêtez wesh oh là là je t'invite tonton c'est qui tonton Patrick ah tonton Peka moi n'a pas été ici soit bana pate bakoti likambango tokoti yaya tokoti Jonathan yaya ouais il fallait que papa Simon Kimbangu te on bazo kufa avant moye ça bango bébé oh bah il fallait que papa Simon Kimbangu te on musulika mama be po baby fallait nete solo ba fallait que Simon Kimbangu te ngani boulouse boando ba boter yaya elo boyaki omoni nzambe na matisa yo dams ze no matunde nini be yo mo basala ndeni pour activer na yebi yaya to abatu tozangi mabete nazangi mabete bozangi mabete biso tozana mabete taza parfait azati biso nyonso toza biso bazaki mbangiste toza mabe me toza na botosi koleka bato misusu te yaya toza na botosi te poso bakimbangiste toza na botosi te premièrement kimbangiste asala motu remarque na télévision oyebima mapewe eza peut-être eza basement oyo biso mpe tobimisa te oyo ngana oyo toyebi ke tobimisa yango te la vie la famille problème eza nini olobaki deja limbisa bato mpe na se kuna bazokosenga bolimbisi bebi eza teke awa oloba ngo na publike oza bakimbangisi te bazoyoka makambo ozoloba en plus oza na nkamba tolobi tika makambo wana sala ambiance na biso oyo toza na besoin non s'il te plaît ma chérie yoka yaya s'il te plaît yoka mama yoka s'il te plaît yaya
parle pour arranger nous tous. Boye ba ke nazala fan kara ya bino te, nazana ba fan o baza ba noki mangise o bal soutenanga plus que bino. Ba comme ko pese kutu ba cadeau. Welela na ko senga ba cadeau e tika na ko loba makambo wana ta ba cadeau ba opesa yo. Oh là là. Ba cadeau na nute, ko sona makamba sérieux. Non, papa. Toza teke poto lo baby azana nkamba. Boye banenga ko mamoto. Non. Non. Azana hypocrisie. Azana kamba il faut azana hypocrisie. Comment il te que ce qui est hypocrisie? Non. Oh. Ni ba mamoto. Non. Azana kama toko bateke que c'est qui hypocrisie. Non. Eza qui hypocrisie te mais akoi ko lo bata vana na ye. Bantu nasu bazo sala comment? Oui, maman na yoka. C'est ba lobi ke kolimbisa. Mutu soka tsengi bolimbisi. Ba kolimbisa te. Hein? Oh, bantu na se bazo koma babi ke limbisa esili. Boni bazo pelisa moto boye. Un débat pour Botswana. Ah, on a live. C'est juste pour la entre Bissonio Tozala. Yo wana na moni kutu sana kimbangi sete osolo ba wana. Non. Kimbangi c'est mobile na ngaza pied gauche na hypocrisie. Mais hypocrisie tozola na mbiasi ya nkamba. Non. Tozola na mbiasi ya nkamba. Botika ya sali direct azola tozola na mbiasi ya nkamba. So bomoni ndenge wana boko benga na privé. C'est la maman Sidonie. Vous savez, Binini. Batu babanga molimo pourquoi? Parce que baby ke bata molimo ba mona mabena bango. Yon babanga molimo. Ah na kutu après ko lobake ozamuta yaya. Nzambe asali la pusa. Nzambe asali la non seulement azoko lo tobo iteke azoko lo ba bien. Mais ndenga azoko lo ba ndenge na yo si alobaki na esili. Yon to lobi ke yaya esili limbisa bango déjà au lobby esili to la na bien sûr tozo sala. Ça c'est de bolimbisi. Aussi on a dans ma commentaire te baninga bazoko lo bakuna. Merci. Yaya s'il te plaît. Baby, s'il te plaît, ma chérie, Yokanga, s'il te plaît. Yaya, to boite. Au cause à la place, oza, to lobite que qui hypocrisie, maman, ou tu koloba, ah, bolobi, ma bena, papa, ma tête, wana. Mouto rose, a te que batubazo, mon ami, balé, yo, comment tu que yo, pelisi sous moto, bano, ça va bunda. Non. Baya kaka, bakabolaka. Ozo, landa, baya kaka, bakabolaka. Maman, oza, oza, siraya, lelo, apporte ma bé bima au sali bozongi siboy au skolo bango baby o bike ah na tele paranaza sivia na tele na porte na pexa likambo boy balo ayo singi batu ba obuna mi balé ma opexa raté opexa kaka esli moza na katika yo bike ya lobela bango ah yaya ya solo wala papa simba ngote biso mwana alobi oui. Oh, ezeki na motema na ye, merci. Mutu nyonso na commentaire soko ola nanga na otala ba commentaire abatu mutu tout azor bake limbisa. Siko yo pe mama ya solo wana oye olobi ke oui. Hypocrite fa loba na bango. Ah. Yaya. Okotia kimete pona mwana oyo bebe anza na motema ya kokita te ya solo yo po matise su motema. Hein? Limbisa le peso ba limbisa ba bizaming. Surtout yo kutoka tika oh ni nango boy ngana kasi toza mwana maso toza mwana mobali bakota na lipa pate yo zokota na lipa wala to ba ngoni falta de respect même falta du respect absolu même qui si oyo aza place wana asengi bolimbisi okoloba neni okoloba ka falta du respect. Papa. Nous que escutar você tá com chinelo. Falou aqui não entra com chinelo, deixa teu chinelo, ele só vai entrar. Na minute oyo eza likambo eza ya baby. Baby azali na likambo o matisima. Tanto zala ki da liboso to bi aya. Comme on a ambiance kuna malobi a défler un peu. Et si li batu mingi bazana se bazo ko makaka. Bazo senga discours ou bien limbisa bango limbisa. Yo ko limbisa te. Ceux qui mutu na minute aya senyo pardon ko limbisa été. C'est que makamba papa si moi qui na l'état. Jésus na kutu batu balo baka Jésus tango akenda kina wenzi ko panza batu
ngai na ebisio nazaki mbangisa ya Jésus oya panzaka biloko tala za Jésus oya papa Simon Kimbangu ya papa Fumambanza oyokinga naza Jésus wana to botanga wana ya kenaki ya kosani na Jésus ya papa Simon Kimbangu ya papa Fumambanza tangu nyonso bazokoloba na biso ke toyeba ndenge kolimbisa mwana na minute oyo alobi ke ayoki eloko esalaki epasi yango alobi tangu alobi toyoki limbisa ote bolimbisa te mpo ani bazokoabize non mpo ani bongo soki alimbise nzambe oyo ayaki na kofukami na nzambe ne tout l'état place wana azokosenga nzambe ne papa alimbisa ngai azokolimbisa ye bongo ye moko akanga makambo na mitema na ye. Bonsoir. Akanga makambo na mitema ne. Bonsoir. Bonsoir maman. On a lobby parce que beaucoup de messages papa lobby kilt lundi photo kota kilo. C'est ça. Kilongo bakota ngo na likamna motema te. Parce que na kilongo batebele bakufa kuna batebele bakangama na kati kilongo kuna. Na kokota na ba problème na motema te yango moni na ye ko sa live opona ko yebisa bango ba commentaire na bango. Oyo ba commenter sur moi ke nga nazo bundisa papa Simon. Ya maman na omunza papa Simon na nini parce que biso nyonso nde toza mama Malina yo nanga na biso nyonso toza en direct mon côté atosaka mibeko ya lingomba 100% comme il faut azate maman azate problème nanga eza nini pourquoi bango balinga siko kozwa ndeti lingomba mobimba kaka ngande munayokisaka papa pasi donc ngande munazowumisa bilaka papa Simon Kimbangu mon défaut c'est ça mon problème c'est ça plutôt. Mon problème c'est ça. Toza bandimi. Maman Timba, pour ni yo oyaka na commentaire te oyaka na privé que tu as fait ça pourquoi il faut pas. Vraiment. C'est ça. Oui. Vrai. Tu viens juste dans la privé mais au moins à peine à sali bêtise moi bo c'est peine na ngote. Okoko ko mape mabendo ndenge pe ozangi megate. Okomelanga mais oyaka toujours na privé pourquoi? Parce que c'est ça le vrai sens de Kimbanguiste. Tu reproches à Moutou na balabala tito ben la pembe mama yaka. Osali boy. Nga moti na sali na yebi keza mabe. Kweza mobe kwa lingomba. Kimbanguiste kaka te Moutou nyonso ba reprocher. Moutou nyonso maman. Oui. Na privé. On reprocher na public te. Yoka. Nasali pourquoi? Nasali qui non seulement pour vous faire plaisir, vous les Kimbanguistes. J'ai mes fanatiques Bazaba non Kimbanguistes. Je veux aussi leur faire plaisir parce que. Oui, évidemment. Pour n'a kozwa 1000 francs, pour n'a kozwa titre des artistes, ce sont eux les non Kimbanguistes, neba sala ke nazao na salelo et non vous les Kimbanguistes. Je sais que on a comment lelo c'est papa Simon Kimbangu qui ngani parce que ngani yoso alobana ngai ekokisama. Et puis l'alliance que moi j'ai fait avec papa Simon Kimbangu qui ngani na boye biangote nga so landinga okufo keli felo nga akota lola na ebisa binu na ba direct na ngani yoso nga na akota lola parce que quand moi je fais mes on a longwa na délire na ye na fukami on a sola na nzambe binu boye bite comment nga na fuka ma pona ningisa kitcha papa Simon yo kilanga boye bite le kola na kokota lendi kidongo les grands lendi longo na boyi na kota na mikumba na bino na ba charge na bino na futa ndako pona ba fan na nga ba non Kimbanguiste na liaka na melaka na voyage ka ba mboka libanda pona ba non Kimbanguiste nini wa futa nga biena kenda ta Brazzaville mais ba non Kimbanguiste na kenda poto ba non Kimbanguiste na kenda Brazza na kenda Uganda na kenda boye na kenda Zambie na ba non Kimbanguiste fan seulement automona na te na yebi bango pété. D'autre part, arrêtez de mélanger l'église et mon boulot. Arrêtez de mélanger l'église et le boulot. Ici, je suis Kimbanguiste. Liban aussi, je suis Kimbanguiste. Mais quand il s'agit à ça le plaisir à mes fanatiques non Kimbanguistes, je dois le faire pour leur faire plaisir. On s'appelle la droit à délire, ça qu'on la semblant, ça qu'on la hypocrite. Délire, bah ma kamnanga on a salaka, na déconarate sur la mini église Kimbanguiste. Mais ceux qui nazo quand même na ba résistant. Vous savez, naza star maman Mali, na star pena ma casse. Oui, parce que naza lovashu na yebi, naza lovashu. Nene ma casse.
Tu penses que nga na zanga pe posa o chaka ba sopana lokwa bande comme sunde ba chaka ba manzaka bani pourquoi je le fais pas? Tout ça elle nga kola que que na kimbangi c'était que na zana limite sur ça ma comme sous comme les autres font. Ouais. Tout ça eza nini? Adfo na na posa sala boy po na ça plaisir ba fana nga ba sepela te ba tinde nga ba biloko ba fuko ba nini milai mais na si bon naza kimbangi c'était biloko na koto sala te. Na on sala ngo pété pona te na sa boité pona sa hypocrisie mais en soi de to yemba na nzembo boy na minoko po sande bo sala na minoko po sande bo benga nga nzambe na mitema po sande bo sala masu ezande ni yo papa na mitema po sande bo sala masu na minoko po sande bo benga nga nzambe elonga ya boya asko ya mwana parce que quand on a que sola na vielle lo na que sola na ici makamnyo so bo commentaire bo binga na obunisa papa simo papa fuma manza zo kama makambino bo commentaire nga wana na bundisi na nini nazana ni pona ke kubunte Brian Momo Pona nini motema mabe hapo. Pourquoi me faire mal jusqu'à ce point? Pourquoi parce que si je paye la maison maman pour les non kimbangistes bazo swana pona yankamba ah c'est non kimbangistes nda futenga bien yankamba mais kimbangistes boza wapi bonne année la tour de la tête ça fait 2 ans ce qui une année combien de mois comme ça kimbangistes nino akanisi ke bébé na Kishasa atindela ngata 100 francs nalia mais ba non kimbangistes partout na Canada ou batindela ngata ba 50 €. Ba bisinga quoi tu es notre star na toyebi ke ole kate na TV CP là. Maman, botika makambo, botika ba hypocrisie ko ngana hypocrite. Na hypocrite. Et puis tina ye awa, et loko ngana osala a qui c'est? Qui c'est? Apa nga mona nzambe na nga kandela fuka mena ona na pesi. Na yebia. Biso sala makamte pola ndeto kena na orphelinat pona olaksa em sumuta tindio. Aza besoin mona ko kende ki orphelinat OK olaksa mais biso ba kimbangi c'est tout ça là to tchaka na réseaux sociaux ti. To ya rapport olaksa ba tout que je fais ça. Na bi ke so bo moni direct nga kati charge je signe na tika na 1% et kata. Ata lobby to ko continuer le kambo. Po lundi na kota kilongo na kimi na sana ko On préfère qu'on ça sur live. Boza On préfère qu'on le lango sous te lokolo sur le bela ngo esuka. Yo boza akati déjà charge nesi au fait ça peut que bon les camté na ba o ba pardon et kati parce que charge na ezo sala Dans le kati te ce qui est kati biso so to longwa eza pause ayambi appel. Ah, c'est bientôt retour. Ah, d'accord, na monia. Na omoni ndenga ezawana ezo senga kaka kitango toza ezaka lokwa nti ezapo mona uti ko pesa sika batu mbali bazo swana ba pekisa kaka. Ozo mona batia pe kimia. Tanga lobi. Tokoza te ke bato mati, bato ba mataka, bayaka ba pesaka conseil pe ba pesi ba batie kimia. Bato ba mataka bayaka te po ba swana pe ba na kosa ba discussion pa mate. Sika siko tango to mati wana ekomi lobela bango. Non. Oui, alobi. Ndenge alobi ndenge wana. Ngala souhaiter lokola lobi a sala sous live, a sala le sous live te. C'est ça na epete ofana na ye. Oui, l'homme coupe de la kayakola. Parce que au moni makambu oya ko sala ba live o bato mabe o ba commentaire. Là msukutu azale pe nem suno kimbangi se peta yo aiko komaka eloko mobo ikaka. Et puis na si akanda kolo babo pa ba enregistrer alobi eloko mususu ba mususu ba meme na kinga mususu ke aloba kibo azong sa kibo. Aloba ki azong sa kibo, c'est ça. Maman pardon. Oui papa to yo kayo. Bonsoir. Bonsoir papa. J'espère que nalandi blonde bomiki ko pesa ba conseil. Molo ngana bolo ba molingo bato me ma on réseaux sociaux parce que il y a trop désinfiltrés. Oui. Il y a trop désinfiltrés. Et puis que juger moto c'est pas bon. Bible lobby toti kama tikti ya mabene malamu ekola nzambene mutu aibene ni na okabola yango biso tozali na
tozali na nguya moko te na autorisation moko te ya kobanda kosambisa moto ya kojuge moto ye azalaka boye na lingomba oyo balobi konso motu ekimwanima motu na motu na mayele na ye motu na motu na mayele na ye il faut tosalaka très attention parce que lelo tozomona baretour mingi ezokokomelaka biso na niveau ya lingomba mpo tozoya na makambo ya lingomba na kati ya internet eza malamu eza mabe okoki koloba likambo malamu moto mosusu akomprendre na sens ya malamu me moto mosusu oyo akokomprendre na sens ya malamu te akoki koenregistre yo akoki kointerprete yango akoki kopiblie yango lobilobi bato libanda bakolobani tala kutu bango bakimbangisi basalaki live tala makambo baza koloba boye baza koloba balobaki boye ezali malamu te il faut tozalaka na discrétion comportement ya mondimi bateyaka ye en privé bateyaka motu te na live bateyaka motu te ni na réseaux sociaux bateyaka motu oyo lingi oyo oza koconsidere en privé obengi motu osolola ye otalisi ye nde ekozala malamu mingi mpona respect mpe dignité ya motu wana bajustement oyo biso toza kosalaka wana ezali oyo te biso bakibangisi okoki kosala donc motu omone na mabe omone na malamu me yeba ndenge nini ya koteya ye donc tobendaka motu pembeni mpona koteya ye me toyaka te esika bato bazali mpona koexpose mutu oyo tata nzambe asali te wana ezali makambo oyo bana na nzambe bakozala nango te donc ezalaka malamu asane live te asane su live te eza important te esika azali aza na mboka ebole nakoki otuna bino bandeko kimbangiste sikoyo donda lokola aza kimbangiste aza na droit ya delure te na nini na tiktok ntango mosusu mpe na eglise kuna epekisami soki oza kimbangiste okoki kosala delite mpo eloko eboti makambo oyo nyonso oyo eza pourquoi parce que asalaki video moko boye azobina lobi azolongoli stress abini nde na se nango wana bato baya kokomante bamabe yo kimbangiste boye bajara bongo ya omoni biso na kati ya lingomba na biso mama na motu otuni balobaka kimbangiste akozalaka na vie privée te kimbangiste azalaka na vie privée te donc itile ke ye aza star azali star oyo aza koexerce mosala na ye soki azali kosala mosala na ye oyo azali kosala mayo azali kosengaka mosala na ye c'est différent mais il y a deux sortes il y a publication moto akosala moto mosusu asali publication mpo na ye to asali publication to asali likambo par rapport ya métier oyo aza kosala c'est différent seul moto akoki kodefendre maye oyo aza koloba eza kaka ye moko mais fo kolanda ye en voilà bolandi bebi akataki na ye pe me nalingi vraiment bolanda papa wana abande koexplike alobi ke mpona bakimbangiste bazalaka na vie privée te et tout je me suis un peu étonné bon soki ezaki bazalaka na vie privée te ezingi elobaka ke non il faut que osalaka beaucoup plus attention veiller sur sa réputation vivre pour faire plaisir na nzambe na bango et tout nde boki mama ndenge auti koloba ke ye aza te ke yesu na biso te yesu na bango kuna oyo basambelaka kuna yaza na yesu koto te nakoki mpe koteni ye rigueur te mpo ngai nde naza bona te naka motu rigueur te par rapport ya foi na ye oyo azondimela mais conseil eza kaka ke kopesa esengo nde na maboko ya bato te mpo ozala esengo te ozala na kimia te ozala esengo te ozala bien te ovivre bien te okovivre bien te soki ozwi esengo notie na maboko ya bato fo ke motu moko asepela na nga mpo nasepela fo motu moko asepela na nga okozala na esengo te na vie na yo vivre selon baprincipe ya babonne valeur ne kodissocie bolamu na mabe kosala bolamu mpo yango nde eza bien me kopesa esengo nde na maboko ya bato te sino to ozala déçu makasi déçu Baby Donja aosouffrir mingi victime makambo ebele mpo alingi kolanda les gens ont dit quoi elongi ezangi abeta nde kaka makambo yango kaka il faut kaka ya koloba il faut kaka ya kosala live aosouffrir bolimbisanga mpona buzoba parce que soki eza kaka nzambe moto ajuge ya bato
nakolinga mutu mosusu ata jugenga apport ya mutu wana vi na ngai ezala neti nini eloko te. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Partagez la vidéo hein, parce qu'il y a un bon conseil dedans. Hein. Ne vis pas selon le genre. Vis selon toi et fais ce qui est bien. Parce que je sais que dans ma chaîne, il y a beaucoup de personnes qui ne partagent pas la même foi. Vis et fais ce qui est bien. Ne vis pas selon les gens. Ne donne pas ta joie entre les mains des autres personnes. Tu souffriras. Bisous, bisous. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toute la vérité.